Bote balandia Canal Congo Télévision, balandia Canal King Télévision, balandia Radio Liberté. Donc Pesibino Mbote, merci pour la fidélité Nabino. Tokutani lelo dimanche pour un spécial grand plateau. Tous allez le 20 décembre 2020. Merci pour la fidélité Nabino lelo. Tous allez Jean-Pierre Jonzi pour mon message. Tokutani la bonne masolo ya politique ya mboka na biso, actualité mdene ya mboka na biso de Jean-Pierre Bote. Ndeko Jean-Medara de Osombote sengozali mingi de tokutani mbali susu oyo pona kolobela Congo et pona lelo encore ne ba dozo zelaye Jean Désiré Mbonzi liboso ayo nangai pona kolobela Congo. Merci beaucoup aussi annoncé mon benga na biso lelo ezali ndeko Jean Désiré Mbonzi honorable Mbote. Mbote mingi Jean-Pierre Ndonji, mbote mingi Jean-Medara Liwoso, mbote na ba téléspectateur baso, boya mbote epai bozwami, mbote euti epa na yemei, somi ekolo kumu ya Congo, mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, prophète politique, maître d'école, Uta Gemena, Tobakisi, Niragongo. Merci beaucoup. Mbote Beza Kamboulaï, mbote Beza auditeur, parce que vous avez vu Radio Liberté Bumba, la Radio Liberté Lissala, la Radio Liberté Gemena, Badolite, Bandaka, Beni, Butembo, Basoko, Kisangani, Libenge, partout, station à Radio Liberté Zoami, Bakolanda Biso, dans Zéléa spécial grand plateau. C'est mon micro, moi, vous avez un matin, vous avez moi. Moi, quoi que ce soit mon Zalaki. Mon pépère politique. Mon pépère politique était. Nous avons à Sepelaki, à Pesangangouya Asika. Kolo, Yahweh, mon Keyo Nikolo Penasia, le baki désiré Mbozi Wambonzi. Au Kokoto 2021, Nangouya Asika. Soukara Ngouan. Merci. Donc, ça va. Oui, ça va très bien. Pe na yango, tokoye bisa ba téléspectateur, pe na ba ebas ba auditeur. Ya bamboko tangi ya Radio Liberté était et utaki na Goma bisote bango balobi Jean-Pierre Bemba Gombo dina yake iko Niragongo ngaite la biso Radio Liberté qui quitte la biso qui quitte les appels Radio Liberté Matadi voilà c'est cette TV pour la Matadi la biso alors on désiré Mozambonzi émission allée spéciale Covid spécial grand plateau tu vas m'assurer dans les politiques actualité politique les abondantes ces derniers temps dans mboka na biso union sacrée, il y a des gens mingi, mais pour la union sacrée de Yoki Makamibele, tout nango, où il y a une assemblée nationale, si quoi peut mon pépère, ils ont les capés dans l'assemblée provinciale, le gouvernorat, et la province, mais d'abord la Kinshasa, de Yoki que pétition, ils ont la signé Mekuna, l'invitation de Ngana Mweza autorisé, mais les députés ont signé en fait une pétition, semble-t-il, pour un départ, ceux qui ont Gobila, ceux qui ont président de l'assemblée provinciale, information, vous avez son nom. Jean-Medara Liwoso, Jean-Pierre Ndonji. Jean Désiré Mbonzi. Biso tozali bayi politique. Jean-Pierre Bemba Gombo azali oya telemaki liboso pona kokoka. Komi kotisa na nzela ya kotia Congolais nyonso na likanisi lioko. Tobengi yango union sacrée. Jean-Pierre Bemba Gombo pe atelemi biso baso tondimi. Tolobi iyo. Lolenge moko et pas il y a UDPS Kokabata président de la République bango batelemi pour la union sacrée biso tondimi ndenge Moïse Katumbi atelemi pour la union sacrée bayimboka et belé batelemi pour la union sacrée bongo biso totikala sima pour na nini et sengeli to vandisa dynamique o wana likanisi o wana ya komema mboka na nzela ya bosomi okati ya Congo. L'Assemblée provinciale, les alliés à solo, tous alliés dans la tractation pour la sa dynamique. Il y a union sacrée. Pétition, vous avez signé. Tout vous avez signé. Pétition, tu commis na ino wana te. Pe na yebite soki to kokoma wana. Maintenant no liboso ezali biso ba député oyo to ndimi likanisi. Ya ba leader na biso. Esengeli to kota na kati. Ya Moulimo ya union sacrée. Onction ya union sacrée. Onction wana. Ndeko c'est quand même ma tata mingi makambo ya union sacrée yango. Kaka union sacrée va déclencher et puis tout moni déjà Medara lobby na ba assemblée yiki koti. Mabunda kweyi to ikuna to mamba pa akoko kweya et na ba province to kumuna na Kasai akokweya
kaka na tango ino ngala akwei non banya akwei kaka na tango ino ça dynamique botami ça cache quoi makambo finalement devant l'ouragan et la tempête de l'histoire un fruit mûr ou pas mûr il tombe quand même et ningi koloba nini mo pepe za koya ceux qui ont telemeli mo pepe yo pete mais biso tolobi to vendre sa dynamique il y a union sacrée na kati assemblée provinciale ya Kinshasa et ko bana kati ya ville province ya Kinshasa suka na likambo yango wana eza lokola moto eza kopela soki nzinja lekani akotika mais le mot de bonté union sacrée yango bino d'important MLC parti na yo mouvement ya Jean-Pierre Bemba est-ce que union sacrée yango besoin de mango eza réalité eza évidence eza eloko moko ya solo évidence ya liboso ezali ete mokonzi na biso atunaka biso asololaka na biso kolandama ye président ya république asalaki lokola asalaki na adresse na ye na lisolo na ye na bana mboka makambo ya lobaka makokani na makambo maye biso tolobaka yango seko bitumba na biso ezali oyo ye alobi bongo tina nini komituna eli koloba tokutani na makanisi na mayematali ekolo tolandi ye discours ya président ya république ekokani na oyo biso tozali koloba mpe toza kobunda tina wana yango tolobi oka tokokani na makanisi oyo yango ezali union te tobengi yango sacré ezali oyo euti na mitema mpe ezali mpo na litomba ya ekolo na biso bato mosusu bakomi kobenga yango déjà union salée parce que comme lokola mwa centre moko ya refuge mutu nyonso oyo ayibaki lobi oyo asalaki na moni ke bon peut-être danger ezali paf blanchir kuna tata oyo maréchal Kondo Mobutu molimo mai mopema na boboto ye azali prophète makambo azali koloba eza kokokisama batuni ye mais yo kamati Kalongo Mbika yo commissaire directeur de cabinet aobi il sera exorcisé et koloba na union sacrée yo so yo tena bayebaza na molimo wana yo pe okobongo wana okokoto na molimo wana mais de moment tout marché travailler à sacré bino MLC bondimi yango la muka bondimi yango bien que là encore membre le bezali mais bandeko oya yeba sinera coalition ba boy yango de gombozo mbozi bandeko accesseur le betali bango te il sacré na bino onemi mwila na lobby Shadari a lobby Emende a lobby mais bino bondimi yango boni bango bandeko na ba sinera boy yango ezali kambo ya solo bango molimo na bango ezali na maitali population te tango Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République asali discours na ye si alobaki makambo maye congolais yeso baki iyo nzoka ete makambo biso MLC tozobunda mpo na yango tolobi na elo lokola tozobunda tozolela te biso nde tozala baprésident de la République tozolela te biso nde tozala bakambi ya PDG tozolela te biso tozala nde bagouverneur tozolela nde te mboka na biso ezala lolenge bikili misusu mizali kotambola lokola tata oyo azala makanisi oyo biso mpe tozala makanisi tobundaka mpo na yango me totambola nzela moko litomba ezali ekolo oyoki préoccupation ya apesi makanisi ya apesi nzela makambo ya azoluka ezali oyo biso toza koluka tolobaka pe tokolobaka pona yango bongo yango na union sacrée soki bango otangi bakombo wana soki bango bazalaka na esengo teke congolais azala na mboka na ye ACP na mboka na ye ezala te lokola lelo bapatron nyonso ya entreprise privée kaka baétranger classe moyenne ezali te on etali bango mais na makanisi na biso MLC ezalaka classe moyenne na FDC il faut ezala ndenge ezalaka na ntango ya maréchal Mobutu okokuta balusaki vana badokolo bakisombe babembasa olona bangezayo bangunza banani bakatebeka toto mboka ezalaki bongo boende makanisi oyo wana FCC alingi yango te bango lokola balingi tozala nde na bagassan Hassan Djibril Arite kaka FCC te po ndambo ya FCC bamususu bakoti
bien que ce qui va tête d'affiche mais bah quelques heures côté na kati ya makambo ya inof sacré ba keneki ko ya mama ba sali ba déclaration ba côté mais ba mususu pe na ngambo ya bino on vous allaki ensemble na kati ya lisanga la muka ba boyi kokota na lokwa alobi ke ezalo komoko eza malamu te ezali loko yo Félix ndeko Félix président de la République a décidé na ndenge na pour faire passer politique na ye ba on se ba kekuna ba keko ko pesa ye beki bango bazali pemene la population batika na mususu para ko défendre la muka to bara polele c'est comme ça les ezali mawa soni pe pasi na motema komona ete tozali na kati na mboka likambo oyo toza koluka toyebika mangote mais tozo tema na balabala tozo bima tobi toza ba leader mais tozo luka nini etumba yango eza ya nini obisi bato lobi ngai leader bon leader na yo ozolela likambo nini po Jean-Pierre Bemba aza kowela abundisami na mokili azwi pokoso na mokili po congolais azala libre na mboka na ye eloko eza tozangaki na kabila yango wana po congolais akoka kosalela nkita ya mboka na ye na bosomi boso etumba ya Bemba etumba ya MLC yango wana mais makambo maye wana maso toyoki Félix Tshilombo président de la République alobi yango pe azobunda pona yango tala bokeseni yango wana entre Jean-Pierre Bemba na basusu za koloba na kati na lamuka ndenge olobi Bemba ba yibi ye bokonzi ya président de la République aboma moto pona yango te alobi bon bango baluki balia mingi malamu tokoti na opposition républicaine tokomi awa une élection awa bokoso ya CPI sili bandoki wana awa boyaya bato na Kabila bakei na cour constitutionnelle basali nyonso azala candidataire esa eloko te oyo na kati na biso akobima ngai Jean-Pierre Bemba na kosoutenir ye pe mokili emoni yango ndenge asoutenaki Martin Fayulu mokili emoni nzambe amoni tala etumba na biso nde eza nini mboka elongwa na maboko ya baye bazwi biso bakomisi biso baboyi bakomisi biso baungu ya mikili misusu c'est de ça qu'il s'agit tala soki omoni baye baza koboya lisanga ya bana mboka makaniso ya biso tobola nano mboka ezonga na maboko na biso baye baza koboya bango na bandoki ya Kongo oze komona ndeko ye wana akpe na mai yo bana kotuna o akweyaki na mai ndenge nini azomela mai ndenge nini soko za moto za na bolingo na ndeko na yobaki wana okima akwe na mai na tika ya kufa okoplonger na mai on zoye nano bimisa ye opompe ye te abiki bon tata yo okomi ya ndenge nini okoki kotuna nde nsima mais nano liboso okoyela bomoi na ye lokola lelo na union sacrée totelemi mpo toyela nano bomoi ya Congo baye baza kosopose donc basepelaka ntongo etani babomi na Beni ntongo etani babomi na Rutshuru ntongo etani mais c'est malheureux mais bango balobi ke initiative wana ya union sacrée il fallait pas banana mkonzi mboka po yepezali une partie première yango mingi to moni na ba jamais dans investigaki mingi baki na MONUSCO de kombonzo monde biso kamwe que dialogue de le combi na MONUSCO est-ce que bino on peut un peu moins crédibilité mo kete baki na MONUSCO quand même de kombonzo monde Jean-Pierre Nzonji tala omoni na ba réseaux sociaux dans akotala pe na écran bosomi ya mboka ezali wapi awa bosomi ya mboka tokoki te biso moko bana Congo kati na biso tosolola toyokana pe topesa ligne de conduite tobandi wapi pe tokosuka wapi soki mbeba ezali tolobani kati na biso tala lolenge wana naza komona namoni bato ya FCC naza komona bandeko mosusu tozaka na bango na lamuka Martin Fayulu Mozito kuna Shadari mosusu wana nazomona malamu te bango wana bazokende na MONUSCO bakende kosenga dialogue na MONUSCO question crédibilité mais c'est grave crédibilité wapi oui mon konzamboka la rassurer oh là tokende ke na dialogue intercongolais na pays étranger tokende ke na Lusaka na pays étranger
esuka na biso wapi esengeli tosolola biso na biso awa occasion epesamaki président de la république abengaki bandeko abi oyo aza na likanisi aya apesa consultation oyo aza na likanisi aya aloba mais tokanisaki te eloko lokola plan de sortie de crise oyo Martin Fayulu abandaka na yango ye alukaki lisolo il fallait ya na yango alakisa bongo yango ezalaki destiné na nani nga na mitunaka ti lelo oyo yo bimisi plan de sortie de crise na yo mais olingi banani batala yango banani bakopesa makanisi na yango apesi yango na MONUSCO on décompose MONUSCO tala baza wana baghanéen baérythréen bairiguéen bacongolais te tozala minute mingi te tolingi faut éclairer opinion pas comprendre makambo ezoleka awa na kolenda ndenge tokomi lelo na classe politique ntango nazoyoka yo to mpe tozoyoka bino eza lokola tokomi na tendance ntango mosusu mibale bipolarisation mibale tendance moko bazoka opinion eza lokola opinion ezozala lokola FCC na parti ya lamuka eza mosusu bino parti ya lamuka avec cash bozokende nzela moko pourquoi tokomi na baniveau wana eza bacoïncidence non ezali baintérêt tomoni sikoyo ke Martin Fayulu ye na Mozitu bango baza na intérêt ekokani na bato ya FCC omoni te ke bango baso bakumbani pe moi discours na bango mandaki kala oh non élection anticipée bango so bazo ba élection anticipée bango wana nyuso bango na bakumbani bakei na MONUSCO omoni élection anticipée bango wana bakumbani bakei na MONUSCO a convoqué dialogue ozomona esika bazo mema bato biso basusu tolobi te le camp de la patrie union sacrée biso wana biso moko tolobana na kati na biso tozwa nzela na biso tokende po toyoka oyo ya libanda mingi bato ya libanda baya kopesa biso bathéorie mingi sans koyeba ya biso awa emonani sikoyo congolais a découvrir tout ça peuple akanga nini peuple ya population non pour comprendre nini au pare ça on un peu divisé non jamais dar un peu divisé et c'est solo peuple congolais amoni sikoyo te makanisi na bango makanisi ya peuple congolais yango tozoloba yango na kati ya union sacrée ebombani te bongo FCC na bandeko mibale ya lamuka Martin Fayulu na Mozitu bango bazokende epai ya mindele epai ba étranger na MONUSCO oyo peuple ayebi yango wana deux camps emonani bato ya dialogue na MONUSCO na bato oyo ke bacongolais entre bango basolola c'est clair congolais il faut retenir yango ok ndeko mbozi tozongo comme libunga baninga bazwi libunga ndeko tangi bango ndeko Martin Fayulu na Adolphe Mozitu non libunga te chasser le naturel il revient au galop c'est le ndenge na bango ok bazalaka bongo pe bakotikala boye na lingina fuma il se pourrait que lobby pe bandeko wana mibale na ba omusu baza na ngambu ya ndeko Kabila ba ezongeli bino tobungaki ya ndeko to yina ino sacré bomba biso bino mo réagir ndenge maboko polele maboko tokoyamba bango baye na plan de sortie de crise tango mosusu makama malonga za na kati tukundima yango koyoka yo ezala kwa bubimi na kati ya lamuka bozopesa bango raison que adhérer na union sacrée jamais na liwoso moto moko désiré mozamozi koloba ete oyo kuna bimi oyo kuna tikali po lamuka ezali mayele makanisi pe nyonso ya baninga bazalaka au départ tozalaka leader bazalaki 6 mibale te bakei 7 misato bakei tukaki mini bango 4 moko te akoki koengage akoki kotuta to alobi yende lamuka te et surtout j'en profite nazai komona bato bazoleka na batelevizio na baradio oh non moi je représente lamuka yo nani bato bakoki koloba bazoreprésente lamuka ezali les 4 leaders c'est-à-dire Katumbi Moïse Chapwe, Jean-Pierre Bemba Gombo, Martin Fayulu, Adolphe Mozitu,
Bangonde Bakoki Koloba Bazako représenter la Mouka, mais à travers un communiqué conjoint. À travers un communiqué conjoint, s'il vous plaît. Le contraire, par les quatre. Signé par les quatre. Ce que Salemi Bongote et Zalo Babengaka, escroquerie politique. Et ça dit escroquerie politique. Ndenge Naza Kolobawa, Naza Koloba tant que MLC, Mouvement de libération du Congo. Tokola Koloba, la Mouka Soki, signature ya Bango Mimeza na Kati. Tous ceux qui passent au nom de la Mouka sont des escrocs politiques. Ils n'ont pas mandat. Mais mingi balobi ke ndeko Moïse Katumbi chapo ndeko na Bemba Gombo va exclure de la Mouka. Ba s'auto exclure parce que ba ke comment ndeko Félix Tshisekedi sans avant de ba misuzo. Les lopete Koloba ka Muzitu yena Fayulu ba s'auto exclure parce que ba ke na Monisco. To Koloba non. Ils se sont auto exclus parce que ba ke à l'étranger. La Mouka est pour na biso ba congolais. Pour na magnisara ya biso ba congolais. Alors, pour vous dire quoi, l'escroquerie politique n'a jamais payé dans la vie. Bazali wana parti et Sidé Ezali à Fayulu, Oye Mosusu Ezali, Nouvel Élan, il y a Mozito. Ba utiliser comme ba parti na bango, tant que les quatre n'ont pas encore signé un document, il n'y a rien sur la Mouka. On est comme escroquerie politique. Qu'est-ce qui et donc on est divisé par leader politique dans le cadre de la Mouka, ils ont un intérêt personnel. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tant que tu as Ndeko Martin, il faut réforme. Il faut faire la réforme. Le président Félix Siatik, le président, il est en place, mais il va au conseil de réforme institutionnelle, il va faire la réforme. Tu as dans le cadre de l'union sacrée, au discours président Salaki, il faut la réforme, et ça, les l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Jean Médard Liboso, Montoa Liboso, Ayembi Mokili Mobimba, comment on a Mokanda, était Félix Tshisekedi, Atika la président de la République et Martin Fayulu. Montoa Liboso Zaye, Nakati y a plan de sortie de crise naïe. Il a reconnu les institutions en place, na plan de crise, sortie de crise. Les campagnes naïe à Fouela, Yende, Azala, interlocuteur, il y a Kabila, Azapé interlocuteur, il y a Félix Tshilombo. Yende a remplacé Olenga Koy. Olenga Akoki Wanate. Yende a remplacé Olenga Koy. Tala souka na likamobozo mo Martin Fayulu agité. Amata kita. Akamata kende kuna pine toboki ba pine banani ba toboli ba pine na ye. Nyonso rapport ya zala le président international céleste spatial de la réforme congolaise. Ndeye bato mususu ba yebi réforme te. Souka na likambo na ye yango wana chers amis. D'autres va dire égoïsme, égoïsme, les autres divisés, mais non, c'est peut-être yende aza komiti a pembeni. Azota l'intérêt à baningate. Jean-Pierre Bemba a l'intérêt na été. Moïse Katumbi a l'intérêt na été. Dit IDPS. Mon conseiller bango Félix Tshisekedi. Nini MLC. Mon conseiller Jean-Pierre Bemba. Nous n'avons pas intérêt à aller nous incliner devant Félix Tshilombo. On n'a pas intérêt politiquement. Mais ici, ils ont besoin. Il y a Mboka. Mboka, ils ont Kotiola, Namaboko na Kabila, a Teki Mboka. Félix Tshilombo, Alobi Bandeko. Ensemble, Lisangamoko, Total Alolenge, Tozo Mboka Nabisu, Tozo Gisayango, na Esikala Yango. Ou bien Tolingi Kobimusamboka, na Pokoso, Tope Tolingi Tozalakaka, le président spatial des réformes. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on comprenne la quintessence des choses. Mais il y a le bien comme il y a sincérité, pas mon amour Mozamboka, Abi Tshisekedi de la sincérité, na Ozolo, on est au Banga approché ainsi à qui n'est na Monisco. Jean-Pierre Nzonji. Jean-Désiré Mbonzi. Cour constitutionnel moto Abinissa Félix président de la République. Cour constitutionnelle. Ce qui Martin Fayulu Azali lucide a qui n'a pas gagné la Cour constitutionnelle. Tout qui n'a pas la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, juge Joana Basali ou Basala. Bakamati Babinisi Antoine Félix Tshilombo président de la République. Il y a pour s'en prendre un bateau pourquoi?
s'en prendre la Cour constitutionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, il faut perdre ma raison. La chose est claire. Mimi signé parier, plan de sortie de crise. Yende azala na pete wana. Loko la pete wana. Dialogue salemite na kombo na ye. Basé qu'on circuler à travers les médias. Oh non, nous cherchons les dialogues à trois. Félix Tshilombo, Joseph Kabila, Martin Fayulu. Tala le kanisia moto. Baninga misusu bazana tina tena miso na ye. Yende yemokonde azana tina. Jean-Pierre Zonzi n'a profité, jamais d'Alioso. Il faut que vous sachiez qu'il y a un statut particulier, président élu. Jean-Pierre Bemba Père Azali, président élu en 2006. Tilelo Azalaka, président élu en 2006. Bon, mon kilipo na yango. Et tiens, tu sais qui dit Moli Monepi Mamoboto. Il n'est pas un président élu. 2011. À bon moment, mon topo na yango, boni boye. À qui ne s'en prend de la Cour constitutionnelle, bon sang. Tout bloqué Mboka parce que il y a une personne qui se croit être au centre du monde. Ils allaient bon côté. Mboka ekotambola liboso. Boiki bobato basangani, balobi, to pesa mboka forme ya sika. Po Kabila na bato na ye, o tangawa, o bakomi ba camarade ba alliés de cœur. Fayulu, Muzitu, Shadari, Boshabe, Nehemi, Onande, Lingomba ya sika, bango balobi, bakei na Monisco. Bakei na Monisco, kunande, bako délivrer mboka na Monisco. Biso tolobi, le camp de la patrie. Union sacrée pour la nation congolaise. Biso na biso totana na miso. Te tata yo bebisa kiao, yo bongisa kiao, te tika babwe, zongisa be tokende liboso mboka na biso ezo apelo kum na mokili. Bango balingia wa te, balingine Monisco tala nenge na soni la mawa, bakemisi bango libanda, bakemi bazo zila. Un petit agent là-bas, ayamba bango. Mbonzi en monde union sacrée yango, bobengani mabunda, bongi bobengana, tango mwamba, bozo bengana bado, chaque salon me bandit. Jean-Pierre Zonzi. Union sacrée ezali mayalak. C'est-à-dire mayalak, soko boki salité na kati. Ekobima. Salito ne komonana. Ok? C'est-à-dire quoi? Union sacrée ezali ba principe. Ezali que FCC nous kaka kuna gangeli batote. Ezali ba principe ya république. Ba principe ya nation. Donc miango oyo sala ke mboka ye vanda ndenge mikili musu e vanda ka mais yo soko ye na bosoto na kati bakoye bakreza na bosoto okobima na union sacrée bozoko insister comme Italie ba réforme c'est plus important ba réforme et ça les mandé comme Martin pe azoko insister comme Italie ba réforme mais pourquoi pas beaucoup tana jamais d'allier à longwa na Monisco bisoto takala Monisco te problème ya ngwana ya longabi na Monisco aya na mboka ya kena Monisco sani plan de sortie de crise mais bande connaît bazali Jean-Pierre Bemba bazali Moïse Katumbi bazali akenda banga bango bandeko tala ngai likanisi na zu yango yo bolobi ndenge nini to porter yango na kati ya lamuka c'est simple comme bonjour ya kamati abiti kombo na ye azu yango alotamo yango plan de sortie de crise de Martin Fayulu. Mais puisque il y a un individu, tu respectes le droit naïe. Mais c'est un dictateur, tu respectes le droit naïe. Banina naïe, tu aussi droit naïe. Bon, la lobité, n'a qu'à partager un on a bandé qu'on a été, n'a qu'un on a Monisco. Bon, c'est quoi ça on a Monisco? Au début, tu as qui va image à on est bandé là. La canisi comme un dipon. Donc, on y va aller à Kamati. Il y a même un musitou. On y va aller. Bakei pour la musique. Protocolaire, ça va être non. Les institutions de l'ONU, bazalaka rigoureux na protocole. Très rigoureux. Tout ce qui est diplomatique, bazalaka na rigueur. Le temps et l'accueil. Ce que moni ba vandi sibino libanda ba tele sibino boye. Bazo tio labino.
bozali tina te pai na bango ekomande baza ko arranger lokola azomona bilili wana mwana mwasi yo mama wana mutane azobongisaka di attendez mais est-ce que yo kanisi soki batosaka bango mbele salo wana ezalaki prête 1 heure de temps avant 1 heure de temps avant. Ça c'est un mépris. C'est un mépris. Un mépris d'après Jean-Désiré Mozombo. Peut-être d'après les règles diplomatiques en vigueur. D'après les règles, les us et coutumes. Dans l'institution internationale. Ça c'est du mépris. Du mépris. Ok, ndeko mbondi amondi na nyonso na sikoto banini olobi muzito na fayolo basana kana bango bazokinde bado basana kana MONUSCO. Ok, tous en bon siko na wana nyonso to babongo teze so no japinjo ndi bango na bakena MONUSCO bazoke le sang MONUSCO abontia bango dialogue. Est-ce que ngamu tolobi to je solo bili yango wana na nyonso wana ndeko mbondi ambozi avenir ya la muka ezali wapi to remettre un terme na yango ou bien et comme dans un état d'esprit et que évoluer. La mouka ezali état d'esprit. Ezali état d'esprit. C'est-à-dire, na makanisi na biso, tozala ya kotelema. Tokende kesu na MONUSCO te. Toyeba te biso ba Congolais, tokoki kotonga mboka na biso, biso moko. Pe bapaya bayaka nde na mwa lisalisi. Ezala tete oyo likambozo na ngo posa na ndeko na yo okei na MONUSCO. Olingoso ya ndeko na yo okei na MONUSCO te biso moko tokoma na bomoto oyo ke likambo na biso ya Congo tozwaka yango biso moko na maboko ezali lisusu te ekonomi ya mboka ezali nde na maboko tala ndakisa moko aboye likambo ya nini ba cobalt congolais na likambo ya ba uranium dans déclare yenda komi le gestionnaire, le César des minéraux congolais. Des minéraux congolais. Le César. Mais c'est grave. C'est tellement grave. Tout le kana, mboka iso gestion oyo, batololengi wana bakoki sute koya ko konza biswawa, ko yangela biswawa. Oloba na nini? Yenda zoteke akoloba bite, yekuna mètre carré autant. Oyo kuna te yo zilamba la sima. Mais c'est grave, tellement grave. Les boum, il y a content. Jamais dans l'osso. J'en dis boum, il y a cobalt. Kabila Nandenge Rosale Siliawa, Yema Basadari. Baye Bissabiso, recette, mbongo, revenu ya content, na revenu ya cobalt, et salini na Congo pendant 20 ans. Baye Bissa peuple congolais. Il va s'associer à eux. Bangona bakumbani molongo fombo bakei na MONUSCO. MONUSCO ndava misabiso ate abiso. Mais c'est tellement grave. Il n'y a pas de Congolais bazana mayela ko sosola ko mona yango. J'ai kami bakati j'ai kami. Donc ba réserve Kabila a droit de vivre na Congo té. Parce que pouvoir mais comme Zotanga m'a toujours. Peut-être ombre Kabila. Et il y a comme ombre n'a été. Il y a sali 18 ans à Awa. Des gars sali, ils allaient à 80 ans. Des gars où a tiki, ils allaient à 80 ans. Tina wana ma bemaye toko vendre ça pendant 80 ans. Il nous faut 80 ans pour réparer le préjudice commis par Kabila dans ce pays. Il nous faut 80 ans. Des gars sali et l'équipe mon nene réserve minière na RDC et à la qualité. Les lois na RDC, vous continuer à contrat il y a 30 ans. En contrepartie, vous kamati carré minier, vous payez bateau sans expertise préalable. C'est ça le grand crime commis ici. Ça ne veut pas dire que ombre n'a été, misala ma bête tiki na mboka. Les nombre ya ba chômeurs, nombre ya ba délinquants, na Kisasa zalaka boete, bon sang. Okuta jeune garçon de 18 ans, de 20 ans, à lango zododo et l'on échangé à komaka gestion ya Kabila. On ne peut pas se leurrer, mais on lui va vendre
babani kotema kotuta tolo yango tolobi union sacrée to silisa lolenge ya bizaleli ya bonamboka na biso mboka ezonga le Congo de Lumumba, le Congo de Kasavubu, le Congo de Mobutu Nyenye. Hein? Les Nations Unies, on nous respecte. Ce n'est plus ça. Ok. Dans mon question, elle est très importante. On va minérer, va colbat, va uranium. Pour lequel on a une émission jamais élaborée, tout décortiquer un point par rapport aux années importantes. La politique publique. Il faut, on ne veut pas se le cacher. Aujourd'hui, l'État congolais n'a même pas un seul carré minier. Tout appartient aux expatriés. S'il vous plaît. Même Mali, tata. Mali, comme on a passé à la régie des zones nationales. Comment voulez-vous RDC, moi, quand il tombe bisto, et puis Maï Koleka, West Afrique. Le numéro 1, à l'équipe à PDG la influence, il y a régie des eaux, c'était un West Africain. Les Sénégalais là. Oui, et pas les Maïs, il y a à côté à Bissau Maïa, Pakachongo, Tibikula, Tumbazalia. Auprès de qui on peut se renseigner? Comment Giraki, régie des eaux? Non, Moboutiste, allez. C'est pas normal. Il y a une union sacrée. Et ça allait justement, entre autres, que valoriser la ressource humaine. Ressources humaines congolaises nationales. Mais comment? Tout le monde a un pays, mais se développer, tout le monde a développé. Les anciens dirigeants sont des consultants permanents. Il y a des différents services. Et c'est vrai, c'est ce qui développe le pays. Il y a un Bomimboka. Il y a un consulté pour commander Diamania, ce beau peu ça donne des clés. Ok, donc moi l'opinion sacrée, voilà, l'opinion sacrée, les comme il y a qui tourne, cassé et pas dans l'Équateur, Martin Fayulu a petit tour, on a lingué Bossan, on a pas l'Équateur, Martin Fayulu a quel Équateur et pas naïo, c'est-à-dire Yépe, Azam Molé, il y a une sacrée. Annoncé aucun, voilà. Oui, Nazaraka tribaliste était malheureusement, Motuna Botuningai, Ngana Yo qui ont beaucoup abino. Mais naebi ke bateau bazaki kosala ke bayambaye kuna en triomphe ezaki de bemba ndenge nga naebi biso nyos tozo benga de gauche droite mais asuki kaka na ba annonce le fait d'annonce allo nakoya mokolo boye mais total après ce qui est solo bakoyambaye ce qui bakoyambaye na tipoi ndenge ya elenge tipoi. Il y a ici que campagne résulté. L'unique façon d'exister aujourd'hui, c'est que quand tu as décidé, et tu as la structure là, République Mobimba. C'est beaucoup mieux que qu'on le sensationnel. Tu as la sorte de politique qu'on est à Kala. Et la politique à l'hôtel. Hier, au Kenya Équateur, bon, on a annoncé pour Nani. Bemba pas Kenya Gemena a annoncé qu'il n'a nani. C'est grave. Bemba pas que l'Équateur a annoncé qu'il n'a nani. Si avant de caca, comme tu as bien à Kate. Tant on a une bande de commission qui va voyager belé de là. Bah annoncé qu'il a banani. Mon collègue Moïse qui a tout le côté qui a bien raison a annoncé qu'il a wapi. Mais et comme caca, oh non, à connaît l'Équateur. Mais bateau ba salade moto a salade kakeyaza la kuna l'Équateur. Yo wana au sumbeni langana. Bon, kuna bato bakosala mobilisation baza wapi. Et puis ndenga kena Monisco wana kuna Équateur mbayo kilika ma Monisco. Non, tout ça mituna tout ça na pour tout bon ça que moi pas ces ali pour la misolo hein, aussi mais les ali mais bien les acteurs politiques, on va misolo, on va meeting, on va guerre. Non, lengi wana jamais dans de Zambo toyé voyage yango FCC à Bochamwa à côté à terre, à côté à oh mais bazali ngomba FCC ça comme ça pour ba bazaki na la buka bazaki côté à maboko. Yeah, soumis dans l'âme. Tiens, vous savez ça. Et ça, le côté. Très bien, très bien. La facture est un ango. Très bien. Le col à Bawangani, c'est bon. Nzamba Yebi. Le col à Bawangani, c'est bon. Nazo Bangate. Bawanga na peine à FCC. Nazo Banga. Que Bawanga na Kunate. Pour Bakowanga na tête. Piné wana. Basondera qui est mon col. Batobola qui piné na ye. Voilà Bakowanga.
po wana mokili monoki ne ba toboli pine na ye pe ne ba sombele pine asika wana ba ko wangana non to zalaka correct na mokili et ko salisa biso mingi mbongo ozuzo pona ko déplacer ba meeting consort de façon générale hein est-ce que beaucoup tient pas ko investir dans ba projet moko na intérêt à la population jamais dans le monde mais non asana ba allié FCC sikoyo mbongo ba zwaki na caisse à l'état bako soutenir basala ki premier réflexe dit jamais dans le moso to sala ba marche ne belé na kisasa awa hein to sala ebele ba marche na kisasa awa ba voiture ba te kufa ba nini bino be suboka FCC akamati hotel ba lobi ba zongse motopine te ba la kisi poser que te to zai na yo elongo ba sombele pine sika ne zala ki ba policier général azo touché combien abimisa ba pine sika et ta loboni général pine mo pe qui ba $300 $400 4 pine ça vous fait 1000 quand on a salaire de 400 combien salaire de 400 combien pour comme d'abord $1200 abimisango comme ça sans programme c'est pas vrai ba ça ici lingomba sika hein tant mosusu yozo kamwa ça paye la jet à Kende l'Équateur et Kende à l'Équateur mais comme tout mandé pour l'Équateur ba ebike ba to avec les réseaux sociaux mingi ba benganga mais oh moko tuninga bibo Martin comment ça na MONUSCO na habité bazo Kende koluka dialogue kuna c'est connu partout ozomona soni yango wana hein ça va que bino MLC on aura toujours vertu à dialogue hein biso toloba bongo MLC uta maki to telemi to na mbanda kaboye na mo benza ne to na mbanda kaboye to équipe monsieur c'est tracé côté to zo na kuti poko la kisasa boye que to zo kota attaque charis 2 jours après to za la kati ya makambo mais tango yundel balobi ba africain balobi ba ndeko balobi te to kenda lusaka to weli teke ba benga biso ba président de la république to kei lusaka to komi lusaka to talaboye RCD Goma to zongi sabe Kabila to bité wapi ba leader d'opinion ba leader politique bazana kisasa ebele opposition non armée il faut bazalao société civile il faut bazalao c'est ça le MLC to kei na Sem City batuyo so banzini ndabite Bemba et ça les mosala aza la premier ministre pour to zongi samboka na molongo bandoki musu babite oh non il faut intégrer global to OK to pour ça premier ministre bisoté to que na dia deuxième formule 2 Sem City 2 to kei oh 1+4 to yi pe to lakisi Bemba lakisi de quoi il est capable de quoi il était capable schéma na ye mosala yango pesa kibiso wa point d'achèvement na économie bon ma kiango ye mutavandi sur babengi guichet unique ye mutavandi ça qui chaîne la dépense na yoki wana bato sikoyo baza komema na chaîne ya recette très bien félicitations à ministre de la finance hein donc vous comprendrez que il y a de ces choses qu'on y a au telemela mo pépé pour nzamba pesa ye makoki wana pour ayebaki tozo sa émission de Désiré j'espère que pour l'Assemblée provinciale yo pe zo sala potopoto te po to moni de komuto ala sala ke émission tout ça pour rappeler ba histoire ya comportement bino ba député ba collègue de non jamais dans le on va no bina ndele to ga Jean Désiré Mozi azala pe kata dossier moko bo ndenge de komuto ala ba ba émission non Mutuale avait dit une vérité sur Martin Fayulu ye mutakene ko zombongo yo kimbuta apesa ki po bakwesa ba corrompre Martin bakwesa adabombole il azali vivant témoin vivant pengali na ye na assemblée naza koyoka ba oyebi jamais dans l'oso yo na costume kitoko nazo mona wana cravate motane moi matona pembe omona ba cameraman banani bazotala yo zo côté na assemblée député mais ba Jean bazali wana sango na bino jamais dans l'oso mbele komela kanga tango Kabila tamba na mbongo na basakosi ko somba bato nde komela kanga azo somba bato gaïté. Merci beaucoup. Alors jamais dans l'oso pour dire simplement ceci de ba suka pe moi union o tozana yango
ezali union sacrée pour Congo na biso e bonga moto ake kosalela moninga te moto ake kozala boy ya moninga te ezali nde makanisi ya semba po mboka ezala likolo etombwama tolongwa na boumbu tala lelo kena ben du commerce étranger na étranger au moins ba commerçant congolais te c'est grave et yango tolobi na union sacrée to kotambusa mboka na lolonge ete classe moyenne et vanda na Congo mais to kamoi Martin Fayulu na bande komosusu ya FCC ndenge batambusa mboka yango bango wana ba sakosi ba kei na MONUSCO apesa bango dialogue congolaise et congolais bomoni bino moko na miso lolenge Martin Fayulu na bande ko ya FCC bango wana ba kominde na MONUSCO bakene ko luka dialogue union sacrée ezali lisolo ya bana Congo ezali camp ya nation congolaise camp de la patrie. Merci beaucoup Jean Désiré Mbonzi mon bon ami à limité à Kinshasa mon communicateur et MLC secrétaire national chargé de la mobilisation de formation quand il est à MLC. Merci beaucoup Nandenge au CPR que les sur le grand plateau lelo toza ouvert pour la moutinho soit ko senga ko leka pe pour ko pesa makanisi na émission grand plateau à koleka ndeko Jean Pinzonzi pengamoko toza ko pour servir bino matondi na équipe technique Serge Makoso Rodilou Wadio Freddy Dakidi Sylvain Malanda la bamisusu. Merci beaucoup de la biso partout na Congo à travers Radio Liberté Kinshasa pe libana ya mboka nzela ya ba site na biso botika malamu Jean Désiré Mbonzi de tukutani balasima. Merci.